Bonjour, mbote mingi na bino nyonso tu balinga mama Elia Nitu na pesi bino bambote. J'espère que vous allez bien. Nga ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Hein? Merci beaucoup na bino nyonso tu obo disposateur na bino pona kotala tu pona koyoka ngai. Tama baki allo bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi. Préparons-nous pour le mariage ensemble souvent maman Elia Nitu. Ici c'est votre deuxième maman Elia Nitu, la reine mère. Autrement dit Kimia Kaka. Qui me qui en caca. Voilà. En tout cas, vous serez très attentifs sur la salle émission. Botala kamo penza bien. Botali pe bosali ba analyse na bino apo bobenga, ça me fait plaisir parce que na raté toujours que émission nga za pona obebisa te mais émission nga ezala kande pona ko bongisa. Na yeto sola mwamba na ko umela te. Donc soto solo le mingi ya ka 10 minutes. To sola mwamba. Ko sona ngamba ezanene. Lobby, donc hier, dans cette émission moko sur moi moko albaki na maman Bokilo tu me casses les pieds, hein, au bukanga makolo. Arrête de me casser les pieds. Alors maman abiso asala ki un problème akasi asala vraiment problème pour na moi si à moi na ye. Malgré moi si à moi na ya telemaki akiko senga ye pardon, mais maman aboya ki pardon na asala ki vraiment ezala problème moko penza ya munene makasi. Alors, lelo nazui coup de fil. Ya mama abiso moko pe abengi ngai et pas yepa balisa mwana ndenge nini bakoma ennemi na moninga bango mibale bazana bana. Oya boti mobali oya boti mwasi eloko ni esala bango ke bakoma binemi nga na obima muke pe na sima na olamba madesu na ngai na olamba madesu nga fana bima ifona no na lamba. Voilà. Mon cuisine est ici, donc nazo lamba, ma déblo, ma desu à la demande de mon 1m85. Angela ma desu. Maman biso ebisina lobi ki maman Elia Nitu biso to balisi bana. Mais Bokilo nanga moko lelo to koma ata to kutani et puis to kutana na mingi na Château Rouge. Ata to kutani o achelu na mpanzi ka pona makambu ya bana. Or na tango tozokola na tango tozokola ta biso tango tozokola to bande ko mona ba dessin moko ezaki na banda ko presque nyonso ba bande ko sala biso ba dessin wana bakomi bitumba ya bana bakota kate okomona bana babundi bana mibale babundi mama oya yepona bitumba oya yeba bunda basanga na babunda mais ba dessin wana ezako komela biso ke bitumba ya bana bakota kate bino ni so bozo talanga awa boye biango bitumba ya bana bakota kate mais lelo ba mama poto bakomi kokota trop bitumba ya bana, surtout bitumba ya bana oyo bango babalisi bitumba ya bana oyo bango babalisi ba mama poto bazokota ngo mingi. Mama ona tango atalaki émission nga ndenge mwana kende ko senga mama Bokilo na pardon, mama Bokilo na boki ko kolimbisa ye parce que alingaki mwasa mwana ete yango limbisa ki ete aye ko ebisanga mama Elia Nitu nga naza pe na problème na bana na balisi bana na ngai mingi mais na ba Bokilo moko mibale baninga osika to baliseli bana à peu près histoire kaka lokola ya mwana ya mwasi yo ebi bana ko to ba langage facile ba réponse mo facile ba réfléchir ata va ba répondre bana ngo ba yeba te ke o ya za mama Bokilo aza mama botinga ite aza deuxième maman lokola yo mama Elia Nitu nongolo bake mama biologique azaka moko yo za deuxième maman mo mama Elia olobi kamo solo pour maman me makala libumo azaka moko yo penzo loba penza olobi ke ngala za deuxième maman na bino parce que yo moko na mutuno yebi ke bano bazana ba mama na bango yo za deuxième maman na félicitations na likamo loba penza likambo solo ke oh ici c'est votre deuxième maman Elia Nitu, la reine mère qui m'a qui en kaka oloba penza likambo solo siko bana na biso babosa na ke mama Bokilo aza deuxième maman pour na mama Bokilo na lobane likambo il faut na tourner langue nanga cette fois il faut na réfléchir avant de répondre mama Bokilo bango mo eloko wana ezanga ka bango azokanisa mama Bokilo aza mama oya botiye apese réponse n'importe comment eloko na bana babosa naka mwana nanga pe ya moi ça même problème lokola mwana oyo na mama Bokilo na ye a répondaka mama Bokilo ezara na kati ya matanga yobika na matanga maman Bokilo sabi ayebisa quelqu'un de kosala va faire les beignets. Oh, depuis quand moi je fais les beignets, moi je sais pas faire les beignets. Les beignets, moi chez nous j'ai jamais fait les beignets, c'est ici que je vais commencer à faire les beignets. Abi que moi ané sika bala la ka. Est-ce que moi na ya bala ki? Bon moi tu na kangi.
alobi esika mwana ya balaki bazaka na matanga esika bazaka na matanga ndenge zaka na kati ya matanga na loyenge kaka matanga bato bavai na ndako yaki matanga esika mwana balela maman Bouclo ABC va faire les beignets. Moi je sais pas faire, donc à répondre et moi je sais pas faire les beignets hein. Depuis chez nous j'ai jamais fait les beignets, c'est ici que je vais commencer à le faire. Ce qu'on a répondu qui bongo maman Bouclo azia ngwa tshanga na ndenga lingala ndebso tozaki ngana na sala mikate pa na biso te ando yo se sanga mikate ngana na sala mikate pa na biso te o se ngana ngana bosa mikate te siko ndenge mona lobele ki na ndenga français maman Bouclo azongisi on ce qu'on a ndenge ya lingala mon ki mona sali ni a manquer respect ezaki na misu ya bato car place wana mona ya ko solliciter maman Bouclo ani so solo la te mais avant ce que to kota vraiment et le koni ebundisa ki bango na ko pesa na mbote na papa Paul Garcia na maman Pauline Garcia na Lyon na pesi bino ba mbote belé o boyamba ki biso kitoko makasi papa Paul Garcia na maman Pauline Garcia na Lyon na pesi bino mbote belé papa Zola na pesi mbote belé na maman papa Zola mbote belé tango ba mbule ko bakisa masuko bosa na to benga sur la providence aya ko salela yo musala. Alors lelo ezali mbotama ya papa ya biso moko ba mibali ya lokumu bomwe ba mibali ya lokumu mbali ba respectera basi parce que mibali bana ndenge belé mbali musu ba finga kabasi ata na miso bato ofinga mwasi azo dénigrer mwasi ata so ndenge nini malgré mwasi akoza soki kitoko soki penini mais mobali ya mwani surtout wana te omona azo dénigrer mwasi azo finga mwasi apesa mwasi valeur te lokomote mais zana mibali mosusu o ba ebi valeur ya mwasi ayebi ki ngane na boy po bato ba respecter ngai liboso bandima mobali na santé ya mwasi pe na capacité na ye ya kolati ene mibali musabi ke po ba pesa nga valeur il faut mwasi nanga ya mwana ba mama mwasi faut za la poser faut za na charisme faut za na comportement mabe ko bimisa ba insanité na munoko na yo te ko za mutu ya te il faut za la poser faut za ko za poser tozu exemple ya grand prêtre mère 100 ans maman Lia Alidor. Je ne dors pas la nuit. Maman Lia, Alidor, la maman de notre star, notre patrimoine. Didi ton Nike. Ton bolo babasi, ba grande dame posée. Bango wana so bois qu'il so tali. Maman Lia, Alidor. Bango wana basi. Oh, baza besoin d'expliquer au que c'est une grande dame. Non. Yo mon ami Snoka, tant aux autres ça c'est une grande dame. Je te fais de gros bisous. La maman de notre star, maman Lia Alidor, maman Liane, mère Santa, mère Aboupia, le quoi yo, balete baozo wapi, ya bongo, bazi wapi, azate, po tika lo zate, et voilà, nous avons souhaité joyeux anniversaire à papa, à mon ami Sivino que ayebi ko s'occuper na moi. Ayebi, joyeux anniversaire, happy birthday to you, mbota mama lamu papa Pablo, motema ya Chantal Kimpoanza. Joyeux anniversaire, mbota mama lamu, Nzamba batela yo, Nzamba pambola yo, papa Pablo motema ya mama Chantal Kimpoanza. Mbota mama lamu na yo papa, Nzamba batela yo, abakisoso mikolo ebele na samoi oyo, osimba penza. Nzete tango yobuka no sanini, osimbi libende po libende ebuka na te. Voilà, joyeux anniversaire na yo, lelo eza mukolo na yo, eza botama na yo, botama lelo toza on est le 13 hein. Là dimanche c'est le 11, mardi le 12, dimanche c'est le 11, lundi le 12, mardi le 13, le 14, voilà. On est le 14 septembre 2022. Mbotama ya papa biso papa Pablo. Okine na obakisa. Son abi papa Pablo na bakisi motema ya batu ya Chantal Kimpoanza.
Joyeux anniversaire, Nayo papa. Maman Chantal, j'espère qu'on s'est préparé bien. Hein? J'espère qu'on s'est préparé bien. Moi, bah, surprise pour na papa. Hein? Moi, ça m'a longa. Il faut aussi là, mon papa, moi, bah, surprise, mon roboyer. Ça l'a bien. Donc, continuez les soins, ça va comprendre. Et pour maman, il y a un nitou. Elle est kandengwana. Et ça kabon, on est sarabino. Si vous avez mutakanda, kota langa tete po sepelano langati. Si vous avez mutakanda en tout cas zapenga yi kota langati. Si vous avez fanatique et révolté, zapenga kota langati po ya bebe sa journée. Tala mo inde bini. Oya bebe sa journée na opamba. Nzoka deuxième maman, la reine mère. Maman il y a nitu qui m'a qu'un caca. Naranga mo se sengo. Naranga mo se gentil. Nanga ko seka. Yona ba ki mutakanda kota langati po sani oya silika pamba. Maman biso yebisi na réponse oyo mwana pesaka. Na maman ke moi je sais pas faire le béni, je n'ai jamais fait le béni chez nous, c'est ici que je vais commencer à le faire. Maman tcha mosko na lingala. Ke mwana lobi ngapa na biso na lamba ko tumikate te yo oya olambisa na mikate. Mona koma ko sosa mambo kilo ka bobine ba mambo kilo ba à distance. Distance o c'est soit lingo solution ta komi distance ko to banda ko torturer mobile na yo ko to yo zo pesa ba distance. Alors le col à maman wana silika ki moi na ebisi na maman na ebi maman. Regarde quand on était là-bas au deuil, hein, maman m'a demandé de faire les beignets. Moi je sais pas faire les beignets, j'ai jamais fait les beignets. Alors j'avais répondu à ma belle-mère que moi j'ai jamais fait les beignets, tout ça pour inaboyer. La belle-mère, elle est fâchée. À partir de ce jour-là, elle veut plus m'adresser la parole. Elle est devenue un peu distante avec moi tout ça. Maman, tant que maman a eu téléphone, a bengi, maman bokilo ya moi nanae, a ebisi maman bokilo moi na ebisi nga boye boye maman na ngai moi na banda tozane na ndako atuma mama mikate ayebi kolamba mikate te maman na ngai maman bokilo na ebisi moninga na lobi ezande ko bokola mabe maman obokola nde bana na yo mabe moi na ya pesi nga réponse na misu ya bato ba vandi akel bana que moi je n'ai jamais fait les beignets chez nous maman lobi likambute maman na ngai lokola moi na répondaki yo mabe ngai maman na sengi bolimbisi to boma moto bana bavanda na kimio moto za na bamboka ba stress bamboko eza bamboka mwa bangwasi bana pene babalani bo babalani sika malamu mwana za na libala aza na kimio po soki yo mama bokilo obandi déjà koza na bakando za malamu te mwana pe mutu na ye ekozala bien te abi etalinga ete ende ko bokola bana na yo mabe a répondre bongo deux fois ya bien mama boniko olingi po lekisa ko bokola mama mabe ndenge nini bino bana bino mibali bauta kisasa wana bobalisaka bango bato bakola na bango na kisasa te biso to boti bana na biso na poto bana wa poto na mibali bauta kisasa kutu nga na lingaki na ngate mambo kile pabi nga kutu na lingaki na ngapete mwana nga bala mobala boti kisasa ka po bana ngo bango nyoso babala ka mibali bauta kisasa olia bala mobali abota mina poto babala kate bazwa ka mibali bauta kisasa yango wana mesoza pe ko dépendre na nga mama na ngaki te mwana nga abala mobali uti bled tumba bongo balisaki mobali ya poto te pona nini omoni mwana na yaso ya politesse na yo mama mama na bina mama ile ni tout lokwa na solo kina mama aza moninga na solo la na ye na kanisa ka comprendre mais ko banda opesa ba réponse à mabe yango nga pe na répondre ke mabe ce qui fait que to kamata naki na moi ko so na ekotaki mais ninga pe ko so na ekotaki et tant que mutu tant ko so na pe ekoti po ya répondre nga mabe anga pe na ko répondre na muta ya ko répondre nga mabe boite ya boti mo mobali nga boti mo mwasi photo za lokwa bandinga to za lokwa bandeko mwana a répondre mabe tant mwana mo a reconnaître que na répondre ke na misu ya bato parce que na bandinga ne badaron na répondre ke na misu ya bato mwana ko yebisanga mama et tant que mama na bina bo mamoto na benga ye nanga so répondre nga mabe mama nga na bokilo na yete nga boti mobali nga na boti mo ça nga pe na répondre que entre nous les mamans mais après tant on a vendu na ye komona ki l'humilité précède la gloire na be akande konanga moi si le linge ça c'est lave en famille na zongele kaka to sa nini to solo la parce que ça libala est-ce que mona bali il faut mona za na kimia mama na benga mama bokile boye na téléphone mama nani ko yemanga téléphone te na benga liko yemanga téléphone te na benga liko yemanga téléphone ngabi bo mama ngoni ko yemanga so na téléphone te boye pona nini makambo eza makambo ya bana ngapi na yeki tanke moboti to solo la mais loko pe to kamatani na zongeli esumbala ya mibale pona senga eli susu bolimbi sina se fait pardonner pona lingana lingate bana basi babalani mwana nange sikaza libala malamu aza na kimia batiraima oya ba mama bokilo na bana ezaka malamu te esilisaka bana kimia ezalaka bien te wane batiraima na libala ebongi na bambiaka bato basi bakoli na bango yebiki mais na ba jeune simbaka te esalaka bango passe mama liko ya manga le susu te na bi bon na kolukaka akimia na luki camarade na ye moko
camarade ne bazaka na ye bien na solo na camarade na ye na ye bisende ko na moi si tala likambo eza boye siko moninga na zo ya manga te pona nini ya balanga ite abala nde mwana na nganda aza bokilo na ye biso na ye to lokola baninga tala boye ta na moni akatelinga mangala ngape na katela ki ngape na dasuke ki na katelier est-ce que kambo kangela kanda wana ezali na komi ko benga ye tanke ndiko to bongisa alingi siko ya manga na telefone te alobi donc à peu près kaka ndenge mwana oyo akende ko senga mama bokilo asani aboyi mama bokilo pardon aboyi ko pardonner ye ndenge nazo yebiso boye ngai na ndeko wana epa to balisa bana to koma binemi tala likambo komisa biso binemi eloko moko ya moke ekomisa biso binemi tokuta na pe ya likambo na Château Rouge na bawenze partout tokuta na trop so tokutani tobalisi bana toza na bakoko ensemble ya ko chelongi na mopanzi ngana chelongi na mopanzi ya chelongi na mopanzi ngana chena mopanzi kaka pona likambo o mama ni to ona expliquer oyo yango nga siko na eko bisa bino ba mama ke ba mama faut te ba kosa la part des choses na mokili faut ko mélanger makambo te. Il faut pas mélanger makambo les choses te. Et après le quoi na vie ceux qui ont eu problème na yaya etali lekité eza problème na yo na yaya eza problème ya lekité ont eu problème na leki etali yaya te. Il faut que ça la part des choses ne balbaka le salut est individuel les péchés individuels nyon se zana individuel moi na asali mabe à reconnaître asali mabe ayebisi na moboti na mama oya ye mama talaboy moninga ye vers yo okateli susu mangala yepe na kanda bino na bino ba mama yepe a répliquer yo siko monyango kaka mabe ba mama to e baka koluka kimia Bible biluka kimia na mutu nyoso et puis bato basala makambo mabe o mingi kaka bato Bible na sali peka pona nini bato batiaka Bible na sali peka bazalaka makambo mabe pona nini bato batutaka toloki basambelaka bazalaka makambo mabe mutu asambelaka bamona ki na comportement ezaleli ya yo mutu yango elekisaki mutu asambelaka ndenge ni bato basambelaka bazaka subinemi est-ce que nemi na Bible eza permis cause l'ennemi na mutu est-ce que ça malam et surtout que place bobali si bana boape na bakoko oyo aliki teli boko na elongi na gauche oyo teli na droite bongo so likambo ba mama boye ba kokitisa mitema ba mama na mokili faut ko se supporter moninga supporter yo nzamba sala biso ndenge moko te mutu na mutu za na comportement na ye mais ce qui yo moni ko za na comportement mabe comportement oyo baninga ba sepela kate ce qui moni baninga ba osalo reproche que mama te okatela ka batu mangala maman il faut changer so babi ke yo katela batu mangala yo faut changer to katela batu mangala so babi ke yo lo baka trop il faut changer au diminuer koloba so babi ke yo lia ka mingi il faut changer au diminuer kolia so babi ke yo tonga ka mingi diminuer kotonga eza ndenge wana boluka kimia place bat bavanda ba problème ezanga ate ba kopo na basani ba verre tout anaka et pasuka kapé mais il faut ko bongisa batu o bazana bon moyi ba bongisaka soki mutasa lali na kati ya cercueil moya ko bongisa na eza lisusu te mais tango bozana bon moyi il faut boye baka ko bongisa mama et surtout esika bobalisi bana il faut ko lukaka kimia ezala bakoko bazali il faut que lukaka kimia ba mama likambo oka ya mukeboy batu musu bazala kata musu akangela deja kana na motema kana likambo azoza ka mo likambo ko ya mukeso ke yale a dramatiser mo komi ebele komi likambo ya munene ce n'est pas bien il faut mutoza la vraie mama ya moi ya moi si eska bo obo bala tango mama mikitisa bengi onde kona ye yo pe mikitisa po yo bala mama wana te mama na bala yote eza bana na bino mibale bakuteni basani ni babalani tango bana bazana likambo bayepa bino baboti mona kepa moboti na ye moboti abina benga na boma moto po mama ne soninga kobata libala mwana ye na boma moto me yo pa bayeko boma moto majunda ozo misala majunda o misala kimonene kiyo eza ka bongo te mama eza bongo te po un jour mwana ope akosala faute ino bongo te moboti bongo mukolo mwana akosala mabe yo mama siko kosala nini pona mokili munu soto asaka mabe munu soto asaka malamu lelo mabe ekoi na mwana mwasi e bongo lo biso ekoi na mwana yo okosala nini
Bible lobi limbi sambala tuku sambo na sambo. Et puis ba maman mikolo boa so ba to sa conseil te. Conseil bongi na bana mike. Ba maman partia 50 ti likolo, est-ce que ba maman so sa conseil? Non. Biso ba maman de photo ba ko pesa bana conseil. Ba maman âge de ba maman pesa so ba conseil, toi na 60 ans, faut pas pesa conseil. Bando zala na 0 aneti na 60 ans au vivre 60 ans na mokili ya Nzambe. Wasu muto pesa conseil mukola lelo. To yondo faut ba no pesa ba 55 ans, ba 50 ans, ba 40 ans conseil. Wasu muto ba pesa conseil te. Makamususu en tout cas nature fouette ya yo moko foué bakete, il faut na zana kimia na baninga, faut na zana kimia na bandeko, faut na zana kimia na famille, faut na zana kimia skato balisi, faut na kimia skato baleli, eza yo mutu yo moko na conscience na yo, eza na âge mususu za âge ba ko pesa ka conseil te. En tout cas pour na kosukisa ba mama to yebaka kozala kana kimia. Kimia ili kinyonso. Bible lobi, malamu ndako ezangi viande, mais na paix du cœur, yana kimia. Kenda kumo eza ya munene, château de Versailles. Château de Versailles ndenge eza wana. Parce que bato bavanda na kati ya château, bazaka na kimia te. Ça sert à rien, ya kovanda na kati ya château, kimia eza te. Au moins na mutazo vanda kana chambre moko auto bengi studio, maza na paix du cœur. Na se ya moya biso totulukaka nini kimia. Luka kimia na moto nyonso betolema liboso na Yawe nakoyebisa yo lelo tribunal Nzambe koya change bomoi na yo lelo boloko na Nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo. Kimia eleki nyonso Bible mutelobi yango. Et Bakissi, à quoi sert-il de gagner ce monde s'il faut perdre son âme? Kimia. Bolimbisi. Bible lobi limbisa mbala tuku sambo na sambo mbala sambo. Ceux qui ont mon tali qui n'ont limbisi mbala tuku sambo na sambo te mbala sambo. Oza obligé à limbisa. Et puis maman oya moi si asaleli ki bo maman alinga protéger les bala mwana. Yango azungi pour la deuxième fois. So ba tu mosusu ya manfu etalinga ta ko epe sute po ebiki mwana na mwasi na mobali nge ba vandi wana ba onde ba bongisa libala na bango. Mais tant que maman tena kende quand même koluka kimia sika mwana abaleli. Mama abaki otala kango otalanga. Luka kimia na ndeko no ya mwasi. Soki ndeko no abengi yo yamba eboso la tanke ba mama. Po ye penza sali pa aye kosenga bolimbisi pona mwana. Sko ayo kangele téléphone kangele poani. Ya mwasi no bobalita asa mama lokola yo. Komi kitisa likambwa mutu po mikitisa. Humilité oyo. Au Bible biki l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Humilité opo mutu mikitisa. Eza jeté hein. Elle libala na été, eza libala mwana. Mami kitisi. Alors maman le peut ça la part na yo. Bela mwana wa muntu wa mufa wa télé. J'espère que maman olandanga malamu poko lukanga malamu. Ba gros bisous na bino surtout au bout disposata na bino pona kotala ngo bien pona koyokanga. Ici c'est votre deuxième maman. Maman il est Anitou la reine mère qui m'a kaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anobariki tata Nzambe kalusaku muna. Nzamba nibeshine bana betu bons. Bisous. Bonne journée. Bye bye.